ça passe. Bino tu mon Belfie na botala Belfie bien. Belfie il go jouer te. Belfie sur ceux qui filment les écoles là te. Nyon so go jouer wana, a jouer ma bé. Pobo na biso to ya to kanga nanu ba essence oyo bato baza ba sans valeur. Siko na bino ba moura to ya na ba page na bino. Wasko bino moura ba benga moura wana oya lo ambwa. Oza mama ozana ba koko ozana koko parce que moi na wana munene wana big show wana soki ya sente ba benga yo koko oza koko mama ta ote yo sosila na yo yo lukaka ba sitse yo pena ndengo zana pena lukaka sitse to boy sala bilan ya vie na yo 2025 ala te yeso zo ya mobile zo kufa. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre mission, votre mission coup sur coup qui est présentée par votre humble présentatrice chanceuse Siana Mwalasuka Yabasongi Songi, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, je pense que vous avez vraiment très kitoko esika oyo bozali. Na occasion on a profité ko pesa mbote mingi na bandeko balandi ou bolona kanga kati ya émission na biso coup sur coup. Merci beaucoup na la luta, merci beaucoup. En tout cas na mona ki commentaire kombo na nga ezabongo chanceuse Siana. Voilà mais babinga nga IGF. À part IGF babinga nga pe mwana suka ya basongi songi parce que na yakana ki songi moko ezaka bongo vrai et exact. En tout cas na yaka poma kotonga ba mama mangwele school kono to salindele. Merci beaucoup na Chimel Manuel, merci beaucoup na Rebecca Dizak, merci beaucoup na Ikama Melina, merci beaucoup na Princesse Davina, Elena David, maman bébé, merci beaucoup. Merci beaucoup na Lama mon chéri, merci beaucoup na maman sociale Evelyne Duchesse Tounani. Merci beaucoup na Serge Vital les bijoutiers. Merci beaucoup na mon habilleur chéri Paul Lissoupa. En tout cas Bazara déjà Ezoya et ça langa pour moi qui tout makasi. Merci beaucoup na maman Julie, maman Mokondi, respect na yo maman Julie. Na kati ya yolo esika owapi bomona ngai soki na yambi bien kazanga soki na yambi Poms Matondo na sima na biso maison na biema wana ezalaka bongo ya maman Julie maman Mokondi. En tout cas respect na yo maman ba simplicité ya boye bata boye nde tozana bango vraiment pour ça aza mwasi ya Mokondi mais lokola aza mwasi ya Mokondi te aza social la mutu nyonso. Merci beaucoup kaka lokola Evelyne Duchesse Tounani. En tout cas merci beaucoup maman Nzamba yebaka. Merci beaucoup na mon papa héros d'Alambre, merci beaucoup na bandeko nyonso ya Belgique wana na kati ya wana boîte miss bongo na kati ya Royaume-Uni na moni bongo John Kalenda en tout cas ba respect na yo ebele Valdez ba respect na yo Adam malgré yo kalingala te mais ba salam na yo hi hello. Wana pour la bandeko ya Royaume-Uni en tout cas vraiment hello. Pour la bandeko ya France oza bongo na sali bonjour bandeko ya France. Pour la bandeko bozalaka na ba pays misusu wana en tout cas vraiment bolimbisa parce que na yebi vraiment malangi te na yebi kaka moi mokie français lingala na mekaka espagnol voilà anglais na yo kaka. En tout cas bandeko merci beaucoup et sengo na nga ezalaka tango boyaka bo commentaka tango bo partageaka émission yango nde salaka nga vraiment kitoko makasi salaka ke na ngonga nyonso na ya na leka na salela bino analyse. Vraiment bandeko na nga avant tout d'abord tokota na masolo na biso to ya to kanga nanu ba essence oyo bato baza ba sans valeur. Bato baza ba sans valeur na société humaine. Bato bazanga ba humanisme avant tout d'abord tokota na bango noko pesa mbote na ye moko lisusu la patronne na pouture de l'écriture madame Belvie Kandi maman Rai Goshi maman ya koma mwana mwasi azotika ba écriture na défaut mwana mwasi aza numéro 1 ya ba scénariste en Afrique centrale oyo azwaki bongo diplôme de mérite
certifié numéro 1. Il y a des scénaristes, il y a Afrique centrale, respect na yo ebeli maman Belvi Kandi. Même si mingi na dit nana la douce, dit nana la douce, balobi la douceur et la simplicité, dit nana la douce, la lionne. Ba respect na yo ebeli maman. Respect belé na président Caleb, bienvenue au Kebana. Moto a pesi, oiseau pesa cour, oya pesi cour, et pas ba dit nana la douce, abimi vide, c'est na kati ya université Sinark. Lokola ba madame Belvi Kandi ba Irsil Pechanga ba mobutu. Ba maman ni ba maman Milo ba maman Moseka. Ba bima ba l'échec c'est na université ya groupe Simba. En tout cas vraiment to bete la président Caleb Maboko. Place au Bozali to bete la vraiment mingi papa Elombe. Papa Elombe Sukari. En tout cas ba respect na yo ebele papa ba mbote no yango wana. Tant dans zolo ba donc biso to araba to pesa ba grand ba respect na ba valeur. Bande ko na ngai Pasteur Didier Esili. Pasteur Didier Esili. To moni Jimmy mwana lemba côté Yindeli kuna Marisa Nibolole abona ye. Marisa Nibolole abona ye. Tala lelo mwana maman Marisa ni maman Pasteur. To moni sukeli madame Belvi. To moni sukeli bandeko kuna. Ah maboko makasi pour la madame Belvi filmé outi aussi la deuxième film il y a 2025 et outi aussi la Pasteur Didier. Oh to koti déjà deuxième mois février bandeko. 3 films déjà, troisième film et un second soir. Eh nzambe. Natano maboko na mutu. Second soir. Second soir yango yo. La carte à Belvi TV bandeko déjà tout ça na ba présentation ya ba acteur. Première partie des Jeux Olympiques, ba teaser déjà donc bozo mona eza somme kuna Montréal yo ozana vraiment réalisateur nanga, monteur nanga, caméraman nanga en tout cas sunga biso na image oyo ya second choix. Non yo ça la commentaire merci. Et que non dit ma tu peux ça va mégaphone. Oh, Oui. allez, va, la valise. Bonjour. Et toi, les femmes. Non. Mais bon, tu fais un peu ça. Tu as dit? Et toi? Vous êtes bien papa, grand pesante. Roscoe va dire qu'on peut nous foutre un pépé, on les obéit à Bino. Bah, j'ai vu ce qu'on dit, ma gata. Ici, Kali. Mokali wetu yambi yambi Omari mwana mama ngai atana Boni qui vient vous me makasi boye Non, mais ça arrive, une délai. Ma chérie, ça va? Tu m'as dit, Yaya. Ya magate, mande ya na ye. Yaya. Mande o bakasa, ça va? Na mwindu na obo na pembe bu. Non, c'est Cardozo. C'est Cardozo. Et puis, c'est sa copine, non? Camarade n'a pas de colline. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, on est tout comme on a second choix. Dans la film, maison bandana kinduna luyalu. Film maison bandana kinduna luyalu second choix bandeko. Ale yo est censé ya moura. Muto oza sans valeur na société. Olobake ben va yebo jouer te apaka bisika mawa. Ben va yebo jouer te bandeko nanga bomoni second choix.
te tobomba no second choix tokota nanu na tokota no na film oyo eza pa président Calais bienvenue tokebana Mabone Montréal en tout cas sunganga pena na Mabone bazwa pena Mabone côté Karine Yama to mona comportement ya Karine Yama do na kati ya Mabone Montréal sunganga nanu batia nanu Mabone afana kota no na makambo mususu Tema mabe. Et ma bomba bados. Comment tu peux commencer à fouiller tous les documents comme ça? Olo lo balanga to bosani. Hein? Le monde est abo pour attendre bin na katango et non importance te ok salisa na. Uzamo tema mabe. Yoza mobala ndenge nini ngana vivaka na yo na vanda kanona osavina ngana yo mais osombi biloko bandako mapang voir même na mikanda ba voiture yana komboka ya bano de yo pena otala ateke moi si onenga zabo a risque vie na ye likona nga ata récompense mo ya mabele mo ya lelo que ce kale bazate karina ko hériter ata oyo wala yo na mutu otie osubi loko no sote na kombo bana no Est-ce qu'on a quoi on ba neti nini o expliquer nga pour comprendre. Avant toi, j'avais une vie. J'étais évidemment marié. Nabotaki de Chabana. Et c'est ce qu'on dit. Alors, Mikanda Oyo, le Uchomona, ezalaki déjà na komba bana depuis longtemps. Caleb o mutima mabi. Non, écoute-moi, calme-toi. Calme-toi. Ezalaki déjà na komba bana. Et c'est ce qu'on dit. Oui, lelo ngano to balani. Lopangu oyo, lakisa. Na salelo te. Na ebiso de yapo atana katango o somba mususu. Lopangu o bando sombi yango ça fait 2 ans. Est-ce qu'il nga sali 2 ans na katandako? Lopangu oyo. O to longoli. To longoli oyo. Ngala kusumu susu po ngo expliquer nga mikanda oyo eza ya kala. Oyo. Mapangu a eza misato. Papa, o lopangu o ça fait une année. Le pango 6 mois. Nazaki kana na kotiate. Non, écoute-moi, Kassité. Pourquoi tu parles Yebi sanga la comprendre. Non, mais dis, écoute-moi. Mais pourquoi faire comprendre que nena somba kango yo ozala été yango na somba ki banana na ndako na sali 2 mois. Wa motema mabenga na sokola bana nonzoto. Yango na lobby. Wa motema mabe wa mobali mabe. Il faut pas maquiser comme ça. Oza chara mibali o so moi sans vivre non en bénéficier l'auté. Karine, ngai yo kufa o tika nga na ne lokote na tika likaboye. Karine nga biloko na nga nyonso. Ya bana. Ya bana siko nga na osani. Lokwa yanga kufaki. Lokwa yanga balongole matrice balongole ba trompe na facilité wana te. Namona ko linga fali. To sandeni. Siko na sandeni. Ozala ka soki nani olinga fali makasi. Oyoka ata lo ba bortu. Yo moko yoka ka lo ba bortu ba petit. Kasi ngape na kota na idéologie. Do yo kota na idéologie fali. Omoni seke yo fali na ndako ya. Na so idéologie fali. Walo kute. Sia. Voilà, merci beaucoup. On a beaucoup de monde bongo ma bande, tout le monde Karine Yamado ba comportement oiseau ko affiché et pas président Caleb. Tout le monde le lengeni Karine Yamado ba comportement oiseau ko affiché. Kota ba bonne kutu ko lobate. Kota ba bonne kutu ko lobate, tout le monde Karine Yamado ba comportement oiseau ko affiché jusqu'à ce que ake ko contrôler na ba document ya mobali oyo a bomba. Ba mama boye bozali na tiana no pepe. Ba mama ya boye bozali. Ba yaya ya boye bozali. Mamu pepe ya pour mamu ezo ya mamu binge. Ba mama ya boye boza. Ba papa ya boye pe bozali. Surtout ba papa ba Mario bozali. Tout le monde Karine Yamado ngazo ko fouiller ba faire à lobike donc ba makamba moi nyonso ba pasi nyonso nga na moni na yo Caleb ozo futange loko te osomi ba mapangu osomi ba biloko nyonso zotia onka na kombo ya bana na yo
tobosana te mibali bakonsideraka biso basi na bakomportema na biso surtout so toza na kati ya ndako. Mwasi moko boza comportement mabe ekokutanga na bana na nga ntongo nazokoétudie déjà comportement na yo na mobali oyo ya malonga akotala amonake oyo nga lelo se na tie mutu na se bana nga batelengana vome na tia bien na nga na komba bana na nga po batelengana te. Bandeko na mabanu kuna ezoyinda kala te ezosila. Est-ce que déjà bokoti botali? Est-ce que déjà bokoti botali? Et pas dit nana la douce kuna le larme des erreurs, les larmes d'erreur. Non, arme d'erreur. Ma emi sur erreur. Et pas dit nana la douce. Et si botali, bokoti botali. Bandeko totala dio kuna pas Cardozo kuna, totala pas Cardozo kuna mis l'esprit dio ya madame Belleville. Yo Moura est censé soit kiti fanda ndenge yo fandi sarabato nga lelo na fandi si yo Moura. Yo oleki na analyse kutu te na biloba loba na bino bosalaka. Oye koloba ke Belleville e beau jouer te, Belleville pas kande kolela. Si ba tiene place à kolela. Ba monique baleli si la patrona, baleli si la patronne ma ouais, on a de ko jouer au kosi Moura. Belleville la ki sabino ke aza artiste polyvalente. Kota kolela aza, kota koseka aza, kote ya mawa aza, kote ya kanda ya colère aza. Otali pasteur Didier te po bino botala ka ba film ya Belleville, botala ka ngoma kasi bon kote nini obino boyaka bolobaka ke ayibaka idée ya ba Nigeria, botala kati. Otali te na pasteur Didier. Otali te. Kende kotala tapa Cardozo film ezo banda kende no kotala no kuna. Tala na nudio. Tala kuna. Okomona mwana mwasi oyo aza nani. Mwana mwasi aza nani. Bolo baba makamuna ba sentiment te. Bozala ka ba sentimentaliste te neti Moura pena yo pena Moura na héros yo. Moura na héros yo. Na mois oyo février oto bandi Moura na année oyo 2025 yo kokozwa conscience te. Moura koki kozwa conscience te na ta no micro na nga bandeko normal. Moura koki kozwa conscience te na temps oyo na année oyo na mois oyo kozwa conscience te. Kenga pena nde na nzambe banda koloba ti lelo elo mwa malongo ezobongwa na te na vie na nga elo ko changer na vie na ngeza to koko bongwa na no to tiki na openza Moura. Moura na temps osu bato babanda ko calculer yo yaya na temps o tozo calculer toyeba kuna second choix ekobanda ndenge nini ekosila ndenge nini surprise eza nini bandeko to calculer susu Moura est censé sans valeur na société yaya bato nzamba tumbelaka Sodome na Gomorre to calculer yo lisusu Moura yaya na temps ote boke kotala mamundele kuna sila zo sala film ya kuna soki mamundele na monaki bokende botala bosalela ngo publicité na temps ote. Na temps ote yaya na temps o famille bote so calculer déjà troisième film, deuxième mois, troisième film. Tozo calculer déjà till décembre 2025 to koma na combien de films. Bino bozo calculer kaka mafinga. Te Moura te totalote distraction makasi. Oh Moura, Satan hors de notre chemin. Moura Satan hors de notre chemin. Sors na chemin ya Bélard. Sors na chemin ya Belleville Kandi. Sors Moura bima. Bima. Na pas milieu au nom de Jésus Moura bima. Osa distraction. En tout cas famille bota to landa distraction Moura te. To landa distraction ya batu songo do pakala te. To calculer film.
second choix yango oyo okalkila yango mpenza bawana badistraction kote kuna nayoki kuna ke balobi kuna nayoki na bato misusu nga nzambe na ngai mopa mapekelemba ngai bato misusu mpe notali pena na bangongo oyo na batan oyo na bane oyo bakardozo bakomi babosi ya bachaine na bango bazosala bafilme yaya yoyela biso ka mafinga mpe na biyema nini oza mama oza na bakoko oza na koko parce que mwana na wana munene wana big show wana soki asente babenga yo koko oza koko mama na temps oyo toa na temps yo calcule yo te temps oyo te yo si osila na yo olukaka basuccès yo pena ndenge oza na pena olukaka succès toboyi sala bilan ya vie na yo 2025 kala te yesu azoya mokili ezokufa nga na mokili oyo soki babandi kokalkule nzela ya lifelo na ya lola batali pena babengi mpenza ko na registre appel ya lola na ya lifelo wana Ange Michael azobelela Belvi Kandi présente tata Nzambe balakisi film na ye ya mokili ya malakambo ya salaki na mokili babandi kolakise page Madame Belvi tomoni na première page tango tangaki tango silisaki tango kendaki ina tango osilisaki na ina tango kendaki na groupe Simba tomoni yo ba respect kuna na groupe Simba o manka mutu te ofinga mutu abimisa yo te papa elombe na page oyo en tout cas Belvi Kandi okokende lola mais to baluki na deuxième page parce que vie ezaka na page est-ce que yebi oui tata Nzambe wana jugement Madame Belvi Kandi tolanda tomoni yo tango bokendaki kinga kati na mama ni mama ozwaki mbongo mais mbongo na yo oyo otiaki yango na bana bata mike ya mibali te otiaki yango na makambo buzoba te po bato bafingelaka yo bato yo raisonnaki baninga na yo ba artiste comédien on a simbi beaucoup o raisonnaki baninga na yo ba artiste comédien olobaki fo banda ko produire bango faut omatisa cinéma congolaise olongola chômage quelques personnes na chômage ozwa bato olakisa bango nzela ozwi bachroniqueur misusu opesi bango olakisi bango nzela orienté bango osungi bango me babalukeli yo na nyonso wana nakoki kokondane yo moke parce que bato babalukeli yo me yo olobaka kaka ke tata Nzambe tata na biso ya likolo alimbisa bango yo koloba mabe na bango te parce que baza bandeko na yo oza na motema munene. Troisième page osali société ocréer ma société oyo eza restaurant oyo eza bamakambo misusu olongola susu bana basi misusu oyo bazalaki na banzela mibali 5 6 7 batiki kaka po baya kofanda na restaurant po bateka buku ekangamaka te ya Madame Belvi Kandi ekangami nzela lola akendaka te. Merci beaucoup mon Seigneur. Madame Belvi akoti lola siko na bino bamura toyana na bapage na bino wasko bino mura babenga ye mura wana oyo alwa mbwa mura wasko ye tabo benga malika manya wala babenga lolo wasko boya lukaba mbwala jugement tango bokozwa bino na jugement bandeko kwa bafandisi bango bino fo basambisa bino mopiku bino pena fo batia bino mopiku bino wana angelo ya jugement bino Nzambe na likolo atindeli bino mutu lokola Madame Belvi
Nzambe alati nzoto akoti na esprit na corps na âme ya mwana mwasi oyo Belvi Kandi asunga bino asalaki mabe te tata Nzambe bino na mabumu na bino na bandako na bino wana bazwi yaya ya yolo surtout yo na ndako na yo Belvi Kandi alongolaki vitrine te apesaki yo tia na ndako apesaki ngai papa merci yo kuna moka ta jugement na bino eza somo wana bajuge bino batangeli bino wa bakoma okota sikoyo na bino totindaki bino mibali bokomi basi ndenge nini tata Nzambe bisenga mokili ntango sikoyo baolakisa bapage na bino bino mopa boregrete tozwi nango bénéfice te bokeli felo ya ofele na temps oyo bokalkile filme bokalkilaka bamafinga te na utia kolanda kuna Miss Lolo bwaka bazoba boye po ani bopermettre nga bandeko bolimbisa nga na fingi te bozalaka bazoba boye po na nini est-ce que si bomona mutu basala BBL ya minu est-ce que BBL ya minu pede ezalaka BBL ezalaka na minu badentiste pardon boya na bolobela nga tozwa nanu image oyo tozwa na image oponga kisungi na ngana sala ya vrai tozwa na image o pardon nzoka BBL pe ezalaka na minu tolanda Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, tout ce qu'on a bon Miss Lolo, à l'obi o Davina, à Kenya kosa la Bibi la minu. Miss Lolo boyo kaka Sony. BBL ezalaka na sima. Ne babengaka BBL. Pourquoi babengaka Butu? Nakoyela bino définition pourquoi babengaka Butu. Miss Lolo zo sala Sony BBL la minu ezalaka te. Lobata kendaki pa ba dentiste bataye mino. Lobata bongo. BBL la minu ezalaka te ya boya ya lolo bataka ba implant. Ya zolo ezalaka rhinoplastie. Ya makeki ezalaka na bosani terme wana. Miss Lolo na conseiller yo kende kotala docteur Dibron docteur Terry Dibron docteur Nassiv. Kende kotala kuna okoyeba ya sima babengaka ngo nini ya awa babengaka ngo nini ya awa babengaka ngo nini ya munna ko ezaka BBL te totika siko Miss Lolo yaka na lwa Davina na dinana soki baza ba millionnaire a Butu tondimi na moi misala na bango ezomonana donc tozwa Davina na dinana totsa bango lokola kindoki na bango ki millionnaire na bango eza lokwa ya mindele nde tomona kindoki ya mindele basalela biso ba avion basalela biso ba mituka basalela biso ba avion na makanisi ya ndeke basalela biso mutuka na makanisi ya koba preuve à l'appui na kala babimisaka vewe ezalaka na forme nini ya koba basaleli biso bato bamasuwa oyo tomataka oyo tendance azwaka oyo ya kipaki babenga ngo ni ya kipaki wana batiaka boye oyo akendelaka braza oyo akendaka na boye yakendaka na boye te 5 minutes ye pena akendaka na boye basala yango bamasuwa wana basala yango na makanisi ya ozala na maya na rhinocéros hippopotame basala yango na makanisi wana siko Davina kindoki na ye abula asali alongoli no bajeune fille na ba chômage combien de boutiques que Davina zala aye siko asali susu compagnie na ye ya mai kindoki ya Davina monanaka na moi te yango ezomonana ki millionnaire ya Davina monanaka na moi te yango ezomonana to ye siko pa dinana
Ki millionnaire na ye ya butu. Na ki ma puta na ya banda ko la tatanga utaka matali ya yaka na groupe Sinark. Na ndenge yo lobike kindumba oyo dina na asali. Na kokota na point wana Miss Lolo. Ya dina na yango emonana kate yango ezomonana. Mama mapangu mwana na ye na bebana na ye na poto. Ye moko kwenda vutuka. Aza reconnaissance pa ba camarade na ya memi ye na poto. Akomisi ye kwenda vutuka. Miss Lolo yo na Kinshasa. Jero. Ofutela obenda kumbala moko. Penda kongo pe yote mobali ya soda mtabanda kofuta yango. Miss Lolo na kan. Na kan pe bafuta kanda kote mama. Bafuta kate. Ozalaki obe kolala gratos. Na kote lata na lingala lokola mamo sika. Obandaki kofutela obe gratos. Miss Lolo yo ofutela te. Yo nanga toyari ndenge moko. Ne grandi chez les parents. Ne grandi nenga naza pa bakoko. Parce que ba parents baza mosika. Nenga na vanda ke pa ya bakoko yo suko e pa ya ba parents. Donc ngana bana na yo toyari obendenge moko. Mais il y a différence yari ke ngai mama na ngai ari mama mapango. Soki na vanda ke sika moko te parce que ngana yawa kotanga na mosala. Yeah. Miss Lolo, yo sko likodo ngo futela te. Ozalaka chez les parents. Presque to yo zalaka na yo kaka ke banda bokenda kuna banda yo zoka kuna mobali na benga na yo wana. Otaka ta makolo na libanda te. Sko yo na dina na sali kindumba ya malonga. Po bato bino botangeli biso wana dina na bimana oya bimana oya bimana oya. So tali pe besko en réalité batuka ya malonga batuka ya minene. Bato kabda bato babangaka. Bato batu babangaka. Sko yodi nana okenda obande kokende kolanda Kenzo. Ozolanda Kenzo tina banda alive na peso mote Kenzo bisiko zali. Ave bomé a petit nao. Mero na debo de fois velo na e. Yozolanda Kenzo tina banda eloko dina na la dusa salata takuti na kindumbo bino bolo ba ya salati. Dina na otambola na cortège yo soko ke église moto pe église ngo ya yo ezalaka ko baluki ka boye komi église poza ka rancunière tina quartier. Miss Lolo silama yaya yolo ero tokoki ko calculer te parce que ça s'en va là yo so sila na oka todo mutu mabwe azoya bandeko tana koma na point ya yaya oyo tokoya parce que bazo signaler ngai déjà ngonga déjà ekoki donc ekoki déjà parce que TV eza ngonga. Merci beaucoup Nabino Obolandinga kobana na ebandeli kino na suka ya émission na biso. En tout cas bandeko balandi bo retenir kaka ke film na biso eza déjà second choix eza déjà wana na kati ya Bellevue TV tokende tokota to aimer to liker bandeko nanga to bosana pété Bella bientôt là 7 ans donc 7 ans tango ezoya 7 ans tango ezoya bandeko nanga mwana 7 ans mwana komi déjà na deuxième primaire non troisième primaire déjà parce que 5 ans maternelle première primaire bandeko. Merci beaucoup Nabino Obolandinga, merci beaucoup na mon abiyar chéri Pali Soupa, merci beaucoup na Ika Mamelina, Evelyne Dichesse, Tounani Maman Sociale, merci beaucoup na Serge Vita les bijoutiers, merci beaucoup na établissement JNT Jonathan de Best 9 et pourquoi pas na Maman Julie, Maman Mokondi, en tout cas bah respect na yo ebele, merci beaucoup na ingénieur Mitch Nassima, ya caméra, restez toujours branchés, c'est récimenté pour le scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.